merci Bande Kobalandinho Soya, www.telebanda TV qui vous sauve votre humble serviteur Yadinzuluzitu à travers l'internet dans le monde. Vraiment que bon moni plateau déjà à côté tous en tata ngunza pour la tabatini na bita tangunza oyo azobate la biso sur les plans spirituels. Yango ya dinzo c'était la mingi na ba présence o tata ngunza asala kana ba plateau bon moni design nde tata ngunza to yambi tata ngunza mbote nayo. Mbote mopandisa moya dinzo muziki ya biso moko mopandisa mabaina. Voilà, avant que na ba question nde to sepela to pia tata ngunza mbote pour to senga nzela to pesa bino introduction ya nini otolim toloba parce que sans introduction conclusion qui zalati donc photos à l'introduction photo qui na conclusion. D'ailleurs raison pour laquelle lobby to salaki reportage na biso comme Telebanda et sa chaîne na bino officielle chaîne autre lobby bo s'abonner massivement et zo sala ba reportage télévisé lobby to kendaki na couverture ezalaki un 317e anniversaire ya Yakimpavita auto bengi na sina respect na biso na tribu ya ba Congo ke mama Kipavita pour to bi Yakimpavita azal roi ya na biso na zali mama ane yango lobby tata ngunza asangisa ki biso ba yindo na mboka États-Unis précisément na ville ya Portland men na New England mais na États-Unis d'Amérique parce que États-Unis ils ont 50 provinces. Bandeko bozali banda bokozwa message oyo elekaki lobby nde na yango raison pour laquelle to sepele tata ngunza aya na studio pamba te to yeba message nini Yakimpavita atikela ki biso bayindo to kotambola ndenge nini misala ya Yakimpavita alakaki nini pona biso bayindo. D'ailleurs raison pour laquelle et Yakipe ko tomber lisusu le 4 juillet ezalaka fête d'indépendance ya mboka Amerika mboka États-Unis d'Amérique ezalaka le 4 juillet nde ba célébraka nimso to célébraka 30 juin ya mboka États-Unis ezwami bongo le 4 juillet. D'ailleurs raison pour laquelle que lelo to sepeli to pesa bino message bokoyoka ba canon na reportage en sur lobby ezalaki en pleine cérémonie na ba interview tata ngunza boyoka na ba canon ezako beta likolo. En tout cas, bolo bateki reportage ezalaki boye bonne organisation non. Ba voisin ba bandaki ko sepela fête d'indépendance. Bomoni banda pandémie oyeye en tout cas l'État a 5 salons de place batbaz à 100 personnes 50 personnes. Yango raison pour laquelle bozomo na makelele kozala ya bakano mais botaka fox na message nini oboyoka ina kati concernant ba question oyo bandeko batunaki. Yango raison pour laquelle l'État qui Telebanda ezali chaîne officielle ezabo ko sala bino ba séquence télévisée et c'est peut-être tata ngunza aya na TV a expliquer biso comment fait yango et coïncider qui peka Canada indépendance ya mboka États-Unis d'Amérique. Ezaba sil bien be coïncidence. Il y a une raison pour laquelle tout ce que tata ngunza a suivre ya lindo. Tata ngunza to pesa ki umbote. Lelo à travers l'internet ba kolanda biso na Telebanda, ba kolanda biso na Congo Promo TV place wapi oyo patron ya Denzu Rafi Ngindu mutema mama Belinda azwami. Tata ngunza lobby émotion nonano ezalaki nini impression par rapport à ya invité au bayi ko répondre moni ba yindo bayi ko répondre une invitation ya moyindo. Matondi mingi ezalaki impression ya joie ya esengo komona atako bayindo bakamamaka mingi na muziki na ilamba kolia komela kasi bayindo badesidaki mokolo wana yaya alati bayindo pambaki bambuli landani kobeta pendant 2 jours ou 3 jours yaya apetolaki déjà bomaki moto oyo eza kosikisa bayindo kasi moto yango si bongami lipamboli pambate mbuli eza ilembo lipamboli bakona nyonso oyebota malamu matondo mingi tomonaki bayindo tozongisusu matondo na bayebanso yanolaki na libengi ya tata ngunza ya religion africaine fotoka fomuki mbango abengisaki bandeko bayindo po baya koyoka message ya Yakimpavita banda telema na 1704 ti lelo oyo ya 2021 donc sali 317 ans mais Yakimpavita saki 2 ans na mission na ye awati po katika kabiso na nzoto na 1700 ici le juillet et bongo déjà moi itombaki un vendredi et yango dimanche donc tombé lisusu indépendance ya Angola pona koloba États-Unis donc Yakimpavita le symbole ya indépendance pona biso parce que na koloba biso maboko nani la molimo parce que tout na captivité occidentale spirituelle bayengo na bakonja bayengo bala ko dépendre na bonzambe bapaya nde yango na esali konyokola pe pasi ya bayingo nde tolakani mabe pamba tokena bonzambe oyo eza ya biso nzoka bonzambe wana yakina ko dévier kozala biso ba pamba ti wana biso nzinga nkuru
azui bon batembe tolobaki le 3 mai 1491 baye kobatisa Wanzinga ku alongoli kombo ya Wanzinga ku azui kombo ya Jean I roi ya Portugal. Mais roi ya Portugal na signe d'amitié ya azui kombo ya roi na biso te comme déjà domination jusqu'à nos jours les lots ba présent biso nyonso mona kaka bana koma bapaya na kati pour dire que bazaka Banzinga ku bazo sosona malonga teke ngonga ikoki tozonga no bakoma bakoko na biso parce que kombo na ezana bankota ya bakoko na biso yana ngwemo meza ko betini parce que kombo za identité mobimba spirituel pe physique donc kombo za ko lakisa mission yo sala kombo za yo kombo za mabomba mi atata kati na kombo za yo omoni nde passe ya bayindo to yebite mabomba mingi oyo zana kati ya kombo to za bon baptême par le nom eza bowumbu na kati ya mabele ya Filika. Voilà, mais na 317e anniversaire ya ki pavita pendant les temps les loto posé dans nos questions parce que l'autre monde est battu ya ki kana ba question concernant ba oh fallait battre la vie habituelle autres zoko vivre les lo moyindo azoko bénéficier nini les lo avantage moyindo eza nini na mokili parce que ba mindele ne ba dominer biso na nyonso oh mundele lo ba koma likolo azonde kozwa biloko pa ya moyindo. Voilà, na yango wana raison pour laquelle qu'il y a des gens c'est que la année minta tangonza ninga fréquentant mini télé banda TV nzamba pambola bino nyonso ko bozita na banda biso mais question na biso ezali boy ya ki pavita asala ki mosali belé na ba o bayebi batumbaki na mwana na mokongo mais ya ki pavita azalaki nani ingeta yamba ki pavita azalaki nani ne bongo to pesa briefing na mokolo ba ya ki pavita botami na 1684 ya kipavita abotami na tata Sava na mama Sanga wapi oyo kombo na yeza kibongo Ntimba Lipasa e bongo azui kombo na kokola ya baptisme tokolo ba Beatrice dona Beatrice e kombo eko ya kobieka manae ya molimo de bon to benge ya kipavita donc molongi etomba guerre moko stratégique ya kipavita ke boko meni donc ya kipavita azalaki bongo symbole ya résistance, azalaki bongo une femme combattante et aza prophétesse parce que mai ayaki côté ya biso a prophétisaki mingi pona biso même koya ya fumu kimbamu yaki bafita prophétisaki ya kasi yaki bafita mosala ye a yaki kosala yango akufaki pendant 3 jours pas matin ancien royaume Congo soki to kofi sana isaile so bayindo wana koyeba ete mutu akendaka na mokili ya molimo na biso komona na kokutana na bakoko baye bakenda po bapesa ye babiyani baresultat to bakokoso oyo eza na biso na physique réponse nango outa kuna euta apeka kuna ndiaki mpavita nsima mikolo misato ebo kozonga na bomoi no yoto baka la vraie résurrection eza bongo yaki mpavita oyo azongaki so na vie antérieure na ye aliaki amelaki na bato na lolenge ya mikanda ya bapaya bakomaki Jésus asekwa or Jésus a passé la apparition parce que azonga sous la vie naie avant à kufate a passé la apparition na ba porte naie mais yaki pas vite azongi na vie sous normal na bato ali na bato ate bato sous 2 ans de vie donc yaki pas vite atiki biso le 2 juillet na 1706 wana c'est à 2 ans na mission naie kasi mission yaki pas vite ezalaki ete azongisa bokonzi ya Congo pambate Congo muté kotsaki la foi chrétienne. Il n'est pas africain comme Afrique chrétienne grâce à Wanzinga ku na Itenia royaume Congo de bakota kibongo na mbushi du fleuve Congo de cette époque là. Les sali etia qui pas vite c'est bongo atele misa bokonzi ya Congo même à Kenya kotonga banda ku mbanza Congo 7 ou 9 maisons ya qui pas vite tonga babaki mosa tonga a tonga kamboka te mais qui pas vite azaki lemba botongi somboka pamba takene boko tonga mbanza Congo po bokonzi ya Congo etelema parce que Congo etelemité yebaki Afrique kotelema te yaki pas déjà yebaki bien avant il y a cela qui énergie nyonso atie poate le bisala no royaume Congo etelema parce que Congo le binango ndeko ya France wa président wa toleka ça cause le Congo za colonne vertébrale alors il a dit royaume Congo l'ensemble des colonne vertébrale nzoto amusoki colonne vertébrale nous avons au premier gumba au premier fouti ya moni Afrique za kolala l'Afrique Congo telema France fanu salobi que l'Afrique za d'une forme ya revolver gâchette tout fait na Congo donc nous qui importance donc faut beta gâchette donc il faut Afrique tina Afrique za Congo Congo za na tina makasi faut à dégager message ya libération yango mona été
Jean-Marie Vanepa akoya koloba na livre ya Église Kimbangiste ya topesi mbote na papa Simon Kianga na bakambi nyonso ndenge bakomela bongo tuka bakomeza mapasi. Mes condoléances pesite o ya kulutu mama kwa kiadi Suzanne mwana moko ya papa Fumwa Mbanza autokotika biso depuis 3 jours ni Église Kimbangiste. Maton tuka mes condoléances na kibote na biso bayindo betotiko bungisi ya biso mama ya biso ningwa opasaki musala makasi bayebi meto achina no poto parachevé matondo mingi isali ete bongo a rappelé par le but si vous écartez des Fumukimbangu sachez bien que l'Afrique ne se sortira pas. Donc ceux qui bolongwe na Fumukimbangu na Fumukimbangu netina Fumukimbangu na visa Fumukimbangu na message na ye Afrique ebikati et le bote Fumukimbangu pembeni totela ceux qui le Afrique za wapi. C'est la scène internationale africaine. Il y a qui parle de ça, makasi et message wana ezwesika. Ti kutu baye ko kizer qui parle de le biete. Aboti mwana makambo isengazwa bon tumba parce que ska baleli bango ba catholique ba monité parce que même que na gobala l'église wana tela ba présent ba la catholique parce que si so utabanda kala. Mariage civil ça l'état catholique qui est mon kaka wana ça l'état colonial wana kaka. Donc il y a qui parle d'état qui révolutionnaire état qui mobundi yaya ya baleki apokabite ko beyi na ba loi oyo le poso pemba za maître ndebo ngapala ki na loi coutumier nde yeko sala état qui pafita ayeko ko insister ko ba ete mwana ona boto ko la bloquer na basango mari pe abota mo santo na nzambe alors ba catholique wana Laurent Lorenzo Dalukana Bernard Dakal babine message yo boyoka na Bible wana si archifo nzamba botana mutu te muri mosala molima botana kwa physique ni sali biso ete yaki pafita aboyi ko bongo la message na ye abi vina iso kontete devant le but ya batebele yaki pafita azalaki prophétesse un messager wala kaka botumbanga na mwana na mkongo botika mwana nga sali bini batumbe na mwana mkongo abi mwana oya kozoa na kombe ya mbangu di fika ya suwe kama les révélateurs des choses cachées de Fumukimbangu boko bangula maiboko mabomba yaki pafita za mama na biso ya bayindo prophétesse na biso ya munene meteni ya biso bayindo Matondo tata ngunza apesi biso réalité pe amemi biso nani oyo yaki pavita parce que diluzi tout mo pa ya bino mupandi sango na ville ya Portland mene tata ngunza toza la pena bref parce que tozaka na 25 minutes pour la question oyo comme biso sumo la na question message nini yaki pavita ayela ki biso ezalaki nini ngeta tomema kabino mulaite tomema mulai pambati buzo 18 ans ebele 5 siècles ya ignorance ya okosa bato vraiment eza pasi bakosa ke nzamba panda likolo nzamba na mwana moko pona kusuko longola 5 siècle ya libulu etumona ibozi pana jour moko eza mapasi metoza la mpuse to pesa réponse yaki pafita message na izaki simple futuka vana mpambu uvidela elobini tozonga esika tobungela wapi na bonzambe na religion na tradition ziloko moko tobungela wana tobungisi bonzambe na biso ezali la kozala na biso malonga koko na biso tolandi bana oyo bautaki mikila bapaya ba Lorenzo Daluka ba Bernard Descartes tolanda ba catholicisme tolandi christianisme leloko ya Afrika kana ba déchet donc équipe afita message na izaki tozongela bonzambe bakoko futuka wana okateza futuka nanu ya komite futuka biso ba difutozonga parce que chaque race asala futuka naye maope ayaki azongisi bato na futuka recours et asali révolution culturelle bazongaki na bokoko na babasaki bilanga peuple israélien payé pasaki futuka naye Jésus paye koya zonsi bango na message ya bakoko na bango Mahomet paye koya zonsi pona bango et Fumukimbangu paye koya kimpa vita paye koya donc chaque peuple a futukaka soka bungisi bonzambe ni fois zongela mai komazala kayambo ya ba okipa ba colonisateur ba dolo biso ba ya okipa mbele na bango fuba zonga message donc yaki pa vita yaki kozongisa biso na mapamboli po pamba to zonga na bokanga na monde spirituel na biso bakoko na biso bango ni batamaeli batabwanya apesa mayeli oyo apitokela boko saila kite na biso toza nango na difficulté parce que toi na pétrole mais to yebite nini to kosa na pétrole toi na bateau moko ya raffinerie te toi na zimi moko importante bwana ile côté pamba te bateau wana ni bakolo mayeli bakolo matière première so to zongi pa na bango ebo to kosa bosomi na biso ya ki pafita mise ya to zongela bonzambe ya bakoko ka biso o etambaka biso ta ngipito ya bote ngipito kambaka bayi libande mako. Voilà qui tata ngunza peso question mais pour to kende na question ya suka mais nelo kolobi ke biso bayi no tozotanga lelo pe tata ngunza oza na mboka États-Unis
bana baza bangonza msupe bazo botama a mais est-ce que lelo na biso moko peto yaki liboso tozotanga mais tozosonga mboka te tokende kosala tolakisa ya biso mais tozokangama na bamindele en plus biso tokomate est-ce que eza facile tozonga kokomate ezalaka mwa déformation kandi totangi kelesa bapaya mutebosa bana kokoma moyindo hypogriffe même totangi tolakisi bango kokoma na koloba loposo pembe donc moyindo batio na état ya kobanga mpi balakisi yo lola bayeso mokili ekufaka laki baozwa bato bapedi badésintéressé moyindo ce qui est physique okoma ndenge nini il faut tozonga na message oyo yaki bavita po tokonse bavale na tirel na biso te bake mokili kokufa te mokili kosuka te il faut tokoma il faut tozala na bascientifique na biso politique na biso ba médecine na biso mon soki lelo ke Chine ba na des pharmacies occidentale ba kisi pena ba nouvelle hygiène ba spirit eza okoti pharmacie mususu bien structurée propre ba il y a ba plante médicinale chinois traditionnel papa naturel papa pena Chine yebi ba mikemo poudre mususu ya mai ya bango lelo biso awa to lo ba Congo aza deuxième fois to ba aza na première fois mais après Amazon Congo forêt na za ba place médicinale yebele mais ministère de la santé est-ce que c'est déjà considéré dans ba médecin tradit praticien donc comme monde tient bien quel ba na sikana miti et ndenge ndio photo zone na photo considérer ba valeur ya biso to bisa modèle africain ya biso moni tous les dirigeants na biso kaka bonzamba nya bapa ya franc-maçon rose quoi et pour ça la nini inspiration wana za ya bloc spirituel bapa et koya affaibli ka biso bon c'est l'avantage mingi ya bapa ya papa ya biso ya moni ete moyindo sengeli bongo otozwa ya positif faut total mabele parce que tobaye loko mabele ya bashina ba osoma mabele ba bazole na ba pondu mabele sombi aloni pondu asale liyo kwanga fufu 10 ans 15 ans plus tard tozala esclave na mboka propre na mboka na biso parce que ba simba alimentation parce que mtobika na kolia nzoto corps physique fait melia siko yo lingi olata kaka ba griffe kotia choko kotela ba fertilité musique tomati pokwa kobina mais ordre mabele ba so mabele ba occidentaux ba parce que mabele ba loni déjà des décennies engrais chimique mabele na bango ekufi et vieillir et baby faut que question mabele ça fertile Afrique ya moni ko dira to ko ya koloba ete il faut moyindo nyos 3 ans libanda asa les forces so mabele na mboka aso betandi aso ba eta poto ke dira ko lona pa maima le kan Egypte nzala oyo beta en Egypte et tokozonga sous une époque nzala na beta sous mokili Afrique to suka mais makambo lobi mais tout à fait lelo to ke musuka te mais papa pour malongo aloba yango lelo to kozala na nzala ekezala ya mbongo te le para question na biso aso ke zaita tangonda siko biso bayindo lelo moyindo nyonso ezala Sénégal ezala Gabonais ezala Congolais ezala Ivoirien ezala Mozambique donc toute l'Afrique en disant pour na revivre bien faut tozalaka libanda ya Afrique siko biso bayindo to sala nini matendo mingi bolobi presque mingi pe atini ya malonga yango nanu Afrique eza sur l'africain te yango na mambo salama et ba continue biso ba considérer bolimbi sikola bambwa oyo mbwa ke chasse azo chasser ka bandi boni banyama na bénéfice ya mutu chasseur donc ba continue biso bazo ignorer kaka l'homme la soka yata na couper atazani mutu na porte faire na bango awa na Afrika na tina makasi ce qui Afrique au qui Afrique on s'investit ba aussi ba droit makambe belé baza ba souci na ba continuer le côté mikanda mo ba kuba ko basi pokaka basa priser ba ya kaka bazo misakaka ya ngeza moko oyo bato bunda bo konza mabele et ba konjiwana so ba kozala kaka na bonza mabapaya za biso pasi parce que ma bo santé les rokaka la guerre sainte izaka ya osakana te ma bunda nani Mahomet abunda même Jésus ba porte ba simba ba mbele to moko butu moto okende Afrique to kama libanda watu la te to ba pondier mais faut que nous sala parce que to vivre na biso vie moko pedi ozana choix te faut osala ka parce que si o ya dia poto to souffrir ba di manière d'une autre donc pour dire que ça se passe mais ba konzi oyo ba koye ba tam to komi ba ko se saisir ba ko rejoindre religion africaine ba ko rejoindre la foi kimbaliste le mbana to Tanzanie ko ba kozala mato mangondi tongo moko butu moko tozokola tozakaka minorité te tozokola alors to ni mateto to souffra ka bona mboka bapaya dans ces côtés maintenant mingi mondo nyonso pa yazali ayeba ete yo ba liboso ko sala abima na botsamba bapaya oza chrétien bima na religion chrétien
oza musulman bima, bouddhiste bima, oza na baloge bima, lokana misika oyo zali pa baolobela bonzamba bakoko kota na kuna yoka liboso ya ngwana ikosala biso to reconnecter lisusu tozonga suna bokangami na bakoko ba biso etolonga bakombo na biso ya bapaya tondima bakombo ya bakoko ba biso eya liboso ya bakombo ya bapaya yoka liboso tosala ya ngwana oyo ekopia susu inspiration divine tolingana na mona avantage ya denzo lizitu eza ya ngai des avantages de pas sur eza ya ngai kama demolima bakoko iko ko inspirer biso mingi inspirer bakoko na kala bazara bomoko ba voyager ba voyager comme pourquoi na mboka moto on lekisi bako lalisa yo sans foot hotel bako liesa yo sans foot malewa koko za na bodimo mais matia ba pa ye ba yisi biso bokoko ba matia ba yebi ete so ba yisi bokoko déjà au fin na koko no automatiquement déjà la kani mabe pas matia au sali auto destruction na yo parce que to ba ko ça continuer à koko na physique parce que vous avez maquillé la coco ko baboti papa na maman no yosko bino za maquillé na bango et le mieux na ngoli to banyo za le mina bango même le beliza ya yo soki obedi ya kozali kuku mona koko mo azaka na ngoli oza veni to za na ba kobe ko mene tambo démarche na biso et na maïli pa ko na biso donc so finga ba to za ko mi finga donc to considérer ba valeur ini na biso et to zo na to bima na biemba ba paya chaque fois to na église kotia 10 francs kokena église kobela konza bapaya tozonga saya ki bafita le batumela mwana mko na mwana 22 ans de 20 à 22 ans à parvenir auto setinga ya nzambe ya bakoko ba biso tata bampuni tout ko biso âge to komi nango tout ça ni juste donc tout ça la part des choses na biso tout ça la auto na possibilité au sala ikaboyo ozui ça on a service ya bande kona to linga na liboso ça biso bayindo otombo na nkembo ya fumu kimbango balongo pe bakoko ba biso. Voilà que vraiment tokomi la presque à la fin nde na yango na nyonso otomé ko sa na tatangunza to accompagner reportage nini elekaki na journée yaya Kimpavita bande ko bayaki ba posaki ba question na bango bino nyonso to bozalaki yapi par rapport et un message au tatangunza apesaki à suivre reportage il y a des. Bonjour à toi qui regarde cette annonce et bienvenue dans cette nouvelle chaîne UT généraliste. Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels hebdomadaires sur la technologie, les gadgets et l'utilisation des logiciels. Nous espérons t'aider à développer tes capacités, ta connaissance et à maîtriser différents outils de manière autonome. N'hésite surtout pas à nous écrire et à nous dire quel genre de vidéo tu prends. La vie est un apprentissage. Je suis jaloux mais je fais le mec. Mon frère ça me prend la tête. Baby. Monde va te belé, va copain, mais tu dois vivre là-bas. Va baby ça va vivre là-bas. Si tu fais de la vie une course, tu vas tomber dans la rivalité, dans la compétition et dans la jalousie. N'oublie pas de t'abonner sur notre page, de liker et surtout de commenter nos vidéos. Si vous n'adhérez pas à la vision ou aux enseignements de Tatangunza, étant donné que dans ces enseignements, il y a une partie très importante de l'histoire à laquelle nous sommes rattachés,
vous êtes obligé de vous posséder de cette histoire parce que c'est une partie de vous. Lisant là-bas, on a écrit une prophétesse a été brûlée. Rien qu'entendre cela, ça doit nous interpeller. Pourquoi avoir brûlé un être humain? Qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter ça? De l'autre côté, vous allez voir Fumu Kimbangu, 100 ans depuis sa mort. Ça veut dire cet individu, cette personne qui avait un charisme, qui avait une personnalité, qui avait une mission, qui a une identité, Tata Ngunza nous l'a présenté suffisamment, mais elle a été plutôt emprisonnée, le prisonnier le plus long de l'histoire de l'humanité en son temps, et c'est là justement parce que c'est lui, l'enfant, qui a été brûlé du dos de sa mère, Yaki Pavita, qui est venu pour une mission dont le résidu aujourd'hui, nous voyons Tata Ngunza continuer l'œuvre et tant d'autres de par le monde. Donc, rien que cela, nous devons nous intéresser à connaître l'histoire, à suivre l'histoire pour la posséder, parce qu'aucun peuple ne peut vivre sans histoire et aucun peuple ne peut vivre sans culture. Thank you very much. As we are here, we got information from Tata Ngunza. He talked about the story of Yaki Pavita, who was burnt with the baby on the back. It's so painful. This story, for you guys, for all black people, it's a shame to you ignore it. All right? Because being burned as a human being with the baby at the back, on the back, it's not a simple story. This is going to tell us something about the story, our religion, our ancestors, our culture. And also, if we can see, Fumu Kimbangu is the baby, or was the baby that was burned where his mother, on the back. So when he came back in life, they treat him and they put him in jail during 30 years. That's never existed to his age. So guys, thank you for being there. Remember that this is our story. We need to learn it, we need to know it, and we need really to be together to do it. Thank you very much. Merci beaucoup. Tata Ngunza a une petite communication à nous faire parce que la soirée a été organisée à 2 étapes, la première partie et la deuxième partie. La deuxième partie, ne vous en faites pas. Il a fini déjà la communication, mais par respect pour vous, vous l'avez entendu, il veut aussi vous entendre. Vous avez des questions à poser, vous lui posez des questions, il est disposé à vous répondre. Union africaine, qu'est-ce que tu y penses pour ton peuple? Qu'est-ce que tu y penses pour ton histoire? Ok, merci. Nga yengena yeba mingi la manière dont Tata Ngunza bi liwa eyaki liboso ya bomoi. Soki Nzambe le créateur yemoko aza bomoi. Abi a créé mutu na image na ye, c'est-à-dire a créé bomoi na bomoi mususu. Sauf que azwaki mutu a créé mabele et puis a soufflé mutu a komi ko vivre. Par quel miracle liwa eza mukolo ya bomoi. Oui, dans la Bible, elobi tozonga na mukanda oyo nanu bandeko bayebi mingi. La salaire du péché, c'est la mort. Mutamutu, tout nous mutuna folanda. Yeah. Donc, Bible oyo elobi la salaire du péché, c'est la mort. Exactement, on a raison. Si quand tu na mutuna, oyebi Caïn Abel. Baye bonzela Nzambe. Et Abel, Nzambe kutu agréé, fait dandimi li bonzana ye. Asumukate. Akufaka ponani. Il ne fait pas parce qu'il y a Soumukite. Il y a Soumukate. Nzambe qui tout droit de Nzambandimi. Parce que il y a le lobby qui non, il y a peut-être mais le lobby qui non. Parce que le péché c'est la mort. Mais nani Abel a Soumukate. Mais à coup fait qu'il qu'on a raison ni pour nani. Liwa yaki déjà. Au déjà parents na yeba Soumukaki déjà. Adana Eve ba Soumukaki. Siko yé a Soumukate. Veut dire criminalisé ya yo.
ya sumuka na ete nzambe tandimi libonza na abi o pena libonze ke tout doit ndimi yango mais akufa ki ponani parce que babamba ki eloko parce que la mort c'est naturel ça déjà existé avant hier. Donc tozongaka biso nyonso na état primitif o eza bongo ya liwa. Tous à plus na besoin on peut savoir sur éléments eux que tu as plus na beaucoup wana qui otika biso na Bible. Ko ça fait des confusion. Toyoko yoka Bible to yoka concept ya beaucoup à papa moki. Pour réponse au pesibiso sur base ya Bible. Or Bible eza traité na makambo oyo yozolobe. Alors, nous avons définir biso question à liboso par rapport à concept. Il y a beaucoup à Mokeli sans traiter la Bible. Pour la Bible déjà, du moins tu as une notion. Donc, répondre biso déjà dans le cambo de Bible. Voilà, question Il y a Yambo, il y a Tata Kifata. Il y a un symbole qui est Mbotambondi. Nzambe ezakaka être suprême kozakaka likolo toko kambaraba tozanza tata mokeli ya nyonso yaza likolo twana ba nzambe lokola 4 races nzambe za lokola mobali na basi 4 twana Yahweh aza nzambe aza mama oya boti la race blanche pat o Jésus aye ko bimela ye wana Yahweh aye boko bota na musuni komoni Jésus yamba ba bengi pe nzambe tata ba pungu tulendo ye pe nzambe yango fumu kimba to bengi pe nzambe po aye ko incarner na musuni na komba fumu kimba izwara pe nzambe aye bona nzoto ya Buddha ye pe nzambe ala ye pe nzambe aye ko incarner na nzoto ya Mahomet. Donc baza banzambe pe chaque race ozo bota maza na être suprême na ye tata mokela za moko égalité. Mais maman baza 4 to ba koma moi mingi koleka par rapport à la multiplication de race. Donc chaque race a un être suprême ou a dresser le sambo na une hiérarchie spirituelle. Wana ya liboso. On ta kolobake nzambe yemoko akufaki. Bon, biso c'est vrai que tokoli na religion ya biso ba indote. Tokoli na christianisme parce que la plupart de nos biso sont chrétiens. Mais biso na makomi oyo bengi ya makomi ni lobi que toi na se référer na Bible makomi so ya tata. Mais biso so dia nzamba za immortel. Azal le créateur incréé donc yem takile azati. So comment est-ce que muto aza immortel? Akufa ki susu. Siko wana o exploser biso mo mutu quoi, nzamba mo bulu donc. Question na nzamba on expliquer biso comment est-ce que mokili akufa ki. Parce que ce que le qui a coupé on s'est référé à la Bible parce que la Bible a dit que Jésus a coupé à 5 ans après 3 jours. Pendant que yo l'unité tout s'est référé on donc faut vous éclaircir sur mon qui a coupé par là au niveau le bani. Merci. Mutuna ya ndeko ndenge nini tata moketo nzambe bongo akokufa. Le tata mokela sali corps physique. Ça qui est mort ya komeka. Ce qui a aidé la physique, il y a une limitation à la physique. L'errier, la molimo, a été s'incarner pour la première fois dans le corps humain, pour avoir une expérience physique. Donc, ceux qui ont eu comme ça, ceux qui ont eu tata, Nzambe liboso ya yaka, to benga kae maungu, to baka Nzambe tata, mais to baka Nzambe mama te. Parce que mi balé kati na moko, donc l'homme a double sexe. Les Nzambe a une nzoto, ya mosuku lamba liboso, ça m'a comme limité. Et il m'a connaître ti processus nyonso avec okufa atiki nzoto wana félix la mort et azong siko tata mokeli na moli atiki ko corps physique na ye ko mabele wat ko eboti ba être nyonso donc tata mokeli ayi boko lata nzoto ayamba salaka afro parce que Adam na Ève et lobi kaka homme et femme na munoko na bango na langue hébreu ni baba kitana araméen donc ba premier être besoin nzamba salaka na molili baini le aye ko meka nzoto wana koti tata mokeli na molili modiete c'est vrai le la koti na kati il faut nzoto ane kufa akufa kina zonga siko molili tata mokeli ni kokeli ne biteni niso akufa ka aye ko kama na siko kutu mona matondo to ana
ndenge baki livre biso bayindo ezala kaka topesa ngo lokola lipa te faut tanga malongi ozwa la loi et la création aussi livre oyo wapi tokuta bozinga boyebi ya bayindo. tobosana te concept mpona bato mingi baye mwa retard bango bayaki bananaki concept ntango azopresente biso ezali ke tozali bokeseni na ndenge ya religion na ndenge ya kosambela na ndenge ya baconfession na biso na babikolo mosusu ça veut dire biso ozali bayindo yango wana alakisi kuna alobi vutuka religion africaine vutuka c'est-à-dire kozonga weza ya Congo. Alors babe on peut retour bon bobo sanate a présenté que ba Israël ba juif baza différent na biso donc ceux qui eza bongo ba juif pe bazala ka bitelengano bisika nyonso me bazonga pe pa na bango le bango bazaki na vutuka na bango bon ba chinois pe baza pe na vutuka na bango donc tungisa mingi te côté na ba concept na eza clair to poser ba question par rapport à exposer à ça les la question mususu Monika balobeli mama mwana en fait liwani ala liwa moko pena facile parce que azalaki na mobali te papa azalaki te bien lekaki ndenge Tanzao motune eza malamu mingi yaki mpavita abotaki na secrétaire na ye Mutabao ye bongo azalaki pe bongo molongani na ye pa jouaki rôle ya secrétaire donc abotaki mwana na tata physique. Des autres religions africaines telles que la religion kémite, telles que la religion Gouza, parce que vous c'est Foufouma, la religion Gouza, qu'est-ce que vous dites de la religion Gouza et de la religion kémite? Les autres différencier biso les arèmes sont combo mais toi ligne de conduite moko to na pensée moko tozonga kaka bayi to tombola mabena biso toza bato moko na komba ko kisa et lengo ngikokoka to koma moko na kombo ngonga ekuka quand pour koma moto moko ingeta yona banda bozonga weba parce que soki ozonga ndenge ngikokoka. Merci pour la parole. Nous avons une ressemblance à la religion, tout dans la Bible, une ressemblance. Et tout n'est pas uni. Tout est complètement différent. Dans la Bible est complètement foutu. Et que photo foutu. Tout est dans la ressemblance côté où tout est net. Après, tout est dans la question aussi. Mbuta Banzambi. Tout ça pena. Il y a beaucoup de questions makasi na nyonso parce que la Bible c'est l'ensemble il y a des livres bibliothèque ils ont besoin de connaissance tata mokela la loi et la nature ici donc ça pena pour s'opposer en tout et pour tout ça il est comme côté na tobungisi tout d'abord tradition moni mwana oyo question atuni yo question moko ya kitoko mingi atuni yo question moko ya kitoko mingi mais eyano nazwi yango malamu te ndenge nini tokoki kozonga na tradition na biso puisque Simon Kimbangu aza mokongo ya Mbanza Ngungu oyo asovaki nation ya Congo ya bakongo royaume de Congo ngata na botamaki nakutaki ba série wana ya ba guerre ya makasi ba ngolo ezokweya na mabele tozolokota potolia ba réfugié biso ngamoko na viva yango bakobai oyo kobai mpukwa mputu cochon mpukwa mputu tolokoti bango na bazamba tobimisi bango tobandi kobokola bango lumba oyo atelema batoi lapin tozobenga tozozwa bango tozobimisa bango na bamboka banyama
oyo tokoki kobokola yango wana banyama mosusu tokomeka kozwa bango na zamba toye na bango na kati ya mboka me akoregistre te akokima mpo na tradition na biso ezonga lokola mwana ndenge tokosala ndenge nini puiske omoni Impavita aza wana papa Simao aza wana donc so nalobi yango na Kikongo opapa Simo oyo omamaki Impavita ona oyo aotusili wawu elunkululu eto lwa wonso lwa Congo royaume de Congo ya vila de Congo de Ntotela awei tuvanga mpashivu kinkulu kieto kyavutuka una uyu video mwana ndi oyo savo ivavo ntomene tomavutulo mwana ndi oyo mpashivu tatoma landa mawonso vovelonge eloko obumiseli yango ndenge mpe okolukela yango soko kwesi mbongo nisiko kwesi yango okoluka yango esiko kwesi yango moto moindo elobaki yaki Impavita yaka kufi 3 jours après aye kosekwa alobi akutani na bankumu na biso bayebisi ye tobunga na religion na bonzambe parce que jeu de mots religion so batradition yango eza religion na biso parce que tradition ya biso yango wana ekanisaki biso na être super maître bampungu tulendo nde mundele aye na évention ya religion religue ezaka eloko moko donc soki tozongeli religion tozongeli bonzambe na biso eza eloko moko donc identité na biso eya na kati ya tradition na biso nga kose retrouve wana soki topenza il faut tozonga totanga yango lisusu il faut toyekola yango il faut éteindre le système éducatif oyo batangisaka bana classe il faut échanger po tradition ezonga civisme authentique ezonga na bakelasi yango religion afrika azobunda système éducatif échanger ko bana Congo mpe na pe Afrique nyonso question na ngai ezali na comprenara vraiment te nazi confusion ya mambo ebele banda bomwana naki mokolo boye nayeba po etikala na mutu na nga naobanda nanu na mama Impavita azalaka nani azalaka pere ya mboka nini akufelaka wapi eske o bazala koloba na biso te oyo tomonaka image oyo wana kati ya sanza c'est vrai ezalaka yango bien mapembe mama Impavita azali prophétesse oyo asakolaka koya mfumuki mbangu atelemaka na mbanza ya Congo na 1704 ti 1706 le 2 juillet batumbi ye à cause ya sango oyo ya éveil ya conscience ya baindo azalaki na age ya 20 ati 22 ans elenge mwasi donc eloko biso tokoki kosala oyo tosenga na baindo tointégrer la religion africaine po tokuta bakoko na biso baza honoré yaki oyo tozasu bomoko na bapamboli kozonga na biso baindo yaki Impavita azali moko ya elonga to elembo ya elonga na biso baindo ye moto ayaki bongo kointroduire fumuki mbangu na kati na religion africaine. Donc, si vous avez un sikawa, vous avez opposé mutuna bota tangunza selingwinde ya telimena mubimba naye na vert na couleur baindo azapi ya pesa biyana Tata Ngunza banda otéanga message depuis le temps la nuit des temps na comprenant message na ba partir na ndimila na mususu histoire na mois d'août mais lelo question na ngeza boiza question moi mukie Tata Ngunza soki lelo ndengete ya batu sango okutana mundele moko boye andimi message ya Kimbangu est-ce que a dévié ou bien okoyambaye na clan ya Kimbangu qui a dit message a baby abungi nzela to aye na nzela mundele andimi message na yabi na croire nango a changer comme na tata kingandi répondre mundele na nini est-ce que le message wana
eza ya bino te soka ba mindele eza ya bayindo to ni ndenge nini voilà question nanga ezalaki bongo matono mina mutunu eza malamu mingi ezali lelo oyo eleka na ancienne époque yango esaka ekwesa biso bayindo chaque race aza na bokambani ya être suprême na bonzambe na tradition na ye akoki kozala membre oyo andimeli sango oyo ya kondima mpo azenga na nzela atika konyokola bayindo kasi koya lokola mondi na fumuki mbangu ezali kobungisa to akomi na libungi mpo abungisi bonzambe na ye aza nango donc ye fa garde lignage na ya bonzambe na ye yango omona ete chaque race aza koconcevoir pouvoir naturel na pouvoir traditionnel na même na komala na bafamille na bafamille mosusu elinga te malama na famille mosusu par rapport ya conservation la tradition na bango est-ce que la race noire il faut na miliboso to adhérer na sango oyo donc l'homme blanc koyi koya te kokota na sango oyo comme adepte akoki koyoka maloba ya fumuki mbangu mpo ase conformer ase compéter na bonne conduite ya bango na koya adepte eza inacceptable eza déviation na bonzambe na bango ya liposo tembe ma question Matondo Tata Zansanga komi ntango ye mpo tuna motuna Matondo ngai motuna na ngai ekozala beaucoup plus basé na koyeba nini oyo toyi kosala mpona lelo ou bien nini oyo tata Ngunza principalement aza komona bien koenvisager na ebabaka na français mpona lobi tozwa beaucoup plus bandimi na kati ya etonga na biso ou bien na kati ya vision na biso nini ifale tosala oyo tosalaka te mpo lobi tozala na mwa badere ebele mwa bandimi ebele oyo baza bayindo mpo bayindo lelo bakomi deja ebele na esika oyo tozovanda me tozomona baza mingi te mpo baza kokutana na biso na ide oyo po tomekaka koevolution ndenge esengeli nini esengeli tosala tata ya mbala zasanga na mutuna na bino liboso biso moko nanu tona koyekola nsiku la loi de la création comme ça bongo etopanza sango de bouche à l'oreille nde bayinde bakososola ete tobungaki na bonzambe nde totasama te ya tozonga na bonzambe na biso donc faut tosala nini tozala bapanzi sango o de bouche à l'oreille mpo baye oyo tokutanaka na bango baya bongo kozongela bonzama bayinde mpe topesa tata Ngunza maboko mpo tosala mokili ya sika ya bayindo pamba te message na biso eza kolingisa yo moyindo mpe ovalorize mabele na yo soki lelo afrique eza na eta ezali parce que totiki bonzama bapaya tobosani bobiso alors chef coutumier moko te azala na ndaku na poto chef coutumier moko te alulaka poto bakonzi oyo tozwi baza bango nyonso na bareligion étrangère donc il faut tosala makasi to évangéliser davantage nani biso ngo nani tata mbala to bana sango ototanga loi oyo la création ya fumuki mbangu bongo topanza sango de bouche à l'oreille po bayenaso babaka biso po totonga litonga ya fumuki mbangu na mabele oyo tozwami parce que banor américain baozela biso batoyebi anglais batovoyageaka déjà mais tata Ngunza ye moko akoka te kosala mosala bapesi ye fo bopesa maboko mais na conscience nyonso na kokota na mozindo ya mateya oyo ya kotanga loi ya création nde bo topanza sango de bouche à l'oreille mpe tokokolisa kondima na biso bolingo na biso bomoko na biso oyo utaka ya bakoko na biso pamba te moyindo aza moko tokabonaka mpo na nini donc tosala makasi topanda sango de bouche à l'oreille mpo tobakama na zitumba oyo abandaki résistance ya bitumba oyo nsima nango fumuki mbangu ayaki aza na 100e année ya existence na ye omoni baza bato mibale baexistaki na deux époques différentes mais pour une même mission pour une même cause tata Ngunza ademontre biso wana exposé na ye ezalaki mpona nini il faut toconserver culture na biso toconserver balolenge na biso mpe ya kozala ya kosambela ya kovivre malheureusement la colonisation a fait que lelo toperdre toutes les valeurs
topesi matombe na bandeko nyonso bapesi maboko mpo masango oyo te événement oyo eleka malamu bakombo ezanga mingi kasi ndongo epusani matombe mpe kino lipamboli ezonga na bayindo baso akipavita akobakokama mpe kobatela bana bayindo na mabomisi nyonso loposo mpo bazosala mpona kofaire éliminer successivement secrètement la race noire yakipakelaki mbeka mpo na biso abatela bayindo mpe apambela bayindo elona bato mbula ebetaki durant 3 jours ya kipavita oyo 2 jours oyo mbula ebeti mapamboli na ye esopana na bato kobota baza bana mayele baza bagénie baza basavant bana wana baya kobota mepai na biso mpo babongela done bafrite mpo na posa bata mayele oyo bakotombola afrique matombe mingi na bandeko balandi bayindo baso akomba fumukinda